Oui, salut, bonjour, bonjour, bonsoir à la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous amène encore une fois de plus cette affaire de Musée Kindingu, Ken Piana très fâché. Alors, frère Mike Soki va libérer Musée Kindingu te bakobimisa biloko nyonso bafifi siwa makambo oyo ebombamaki ekobima bimana mpoasa donc toyebi te makambo oyo ndenge ezokende boye eza nini. basali ya nzambe baza kaka kosala makambo oyo bato bazalaki meme pa kozela. Nzambe asunga biso mpona makambo oyo eza koleka na mokili ya se. Na 4 heures du temps oyo topesa yo frère Mike Kalambai, tosenga na yo frère Mike Kalambai, tozopesa yo 4 heures du temps frère Mike Kalambai. Soki Musée Kindingu abimi te na 4 heures du temps ya lelo, soki Musée Kindingu abimi te frère Mike Kalambai, soki Musée Kindingu abimi te, tokozwa ba video na yo nyonso tu oyo ebima na réseaux sociaux, tokozongisa koposte yango lisusu frère Mike Kalambai. Frère Mike, tomona ba video na yo ya ndenge na ndenge oyo yo moko oméritaka kokota voir même prison. Et tant que frère en Christ, olakisa biso exemple ya mabe, tomona ba video na yo ya mabe oyo tokobimisa yango na 4 heures du temps oyo topesa yo. Soki obimisi Musée Kindingu te, concert na yo ya Zénith na 4 heures du temps topesa yo avec beaucoup de respect. Soki obimisi Musée Kindingu te, concert na yo ya Zénith tozo déstabiliser yango. Frère Mike Kalambai, biso ba youtuber basalisaka biso maseki te. Salaka maseki na yo na ba Denilesi ndenge bosaka na ba frère Patrice ndenge bosaka na ba Tunsusu na Moïse Mbiye, basalaka maseki na ba youtuber te. Frère Mike Kalambai, oyebi très bien que oza na ba video oyo biso soki tolobi tolamusa totelemela tosenga l'état congolais, yo oza mutu nde ozomérite kokende prison, yo ozomérite kokangisa bato te. Tozoyoka il paraît na dossier ya Musée Kindingu, frère Mike Kalambai bapromettre ye nzembo ya mobimba na album ya artiste musicien congolais moko, artiste musicien moko ya mboka na biso. Tozoka il paraît baboyi kobimisa mutu na bango na kati ya dossier oyo. Tozoka il paraît za na ba artiste baboyi kobimisa mutu na bango na kati ya dossier oyo, ba utiliser frère Mike Kalambai azala komi moto gâché, ye asimba charge ya makambo oyo. Mais toyoki il paraît za na ba artiste mibale bazali nsima ya dossier oyo. Artiste moko auti kobimisa album na artiste mosusu mpe azali na nsima ya frère Mike Kalambai. Tozosenga na yo frère Mike, komi yo moto ozwi dossier oyo na maboko, komi yo frère Mike Kalambai obangi na yo biso te, ozwi Musée Kindingu okangisi ye, topesi yo 4 heures du temps concert na yo ya Zénith. Soki bato basombaki babillet, tokobetelo campagne ya kodestabilize yango, babillet wana bakozongisela bango bambongo. Frère Mike, ozotia musapi na place batiaka te, otia musapi na libulu ya nyoka. Bino bokanisi lelo soki yo frère Mike Kalambai oza conseiller ya mwasi ya chef de l'État, nde okokangisa mokili mobimba. Falokangisa Denilesi oyo atekaki na ye mwasi na yo, ateki ye partout. Falokangisa na yo Denilesi okangisa ye. Bino bokoma monela ba faible. Musée Kindingu oyebi ki aza famille pauvre, Musée Kindingu aza faible. Ozwi manzaka nyonso frère Mike obimisi manzaka na nyonso likolo ya Musée Kindingu. Fale okangisa swati Moïse Mbiye oyo bosalaka na ye baguerre.
Poto ndima yo frère Mike ke yonde l'état congolais na maboko na yo yonde mutoliaka na mwasa chef de l'état Foucheti moko funda Moïse Mbi ekangisa nanu Moïse Mbi topesi yo 4 heures du temps musée Kindingu foto yo kaya za libanda na 4 heures du temps soki frère Mike toyoki kaka musée azaka kuna na parquet en tout cas frère Mike lelo ebebeli yo kolala te parce que eza neti alamusi banzoi bazalaki na bango balala ya alamusa frère Mike okokima tokosombelo soki javeline pour moi du moment frère Mike atiaka bo soki javeline soki tokosombelo yango mpena balive kozwa butu okokima frère Mike biso otunaka na osango te tokolamusa bajolise bakenda mabala tokolamusa bafifisi okokima tokolamusa bana bato frère Mike biso basakanaka na biso te biso boye frère Mike otia mosapi na libulu nyoka obieni frère Mike na 4 heures du temps oyo tozopesa yo soki toyoki musée aza kaka kuna place yo tie ye wana nazoyebisa yo frère Mike eza neti banzoi balalaki pongi yo oyekolamusa biso banzoi internet tolali pongi na biso kimia tolali vrai pongi yo frère Mike oye kosopela biso moto tolamuka tokoyela yo mabe frère Mike Kalambai soki petiana musée tokomi ti 9 heures musée wana aza kaka kuna frère Mike lelo internet ekotokela yo mabe internet ekotokela yo mabe mpo tokobimisa badossier na yo ebele ya bafifisi wa bajolisia ebele surtout ya bafie ebele frère Mike lelo koyoka mokusa na nzoto na bakarine mokonzi bakobima baneneya bakobima bango nyonso tu bakobima salaka l'erreur ke musée Kindingu lalisa ye place ozolalisa ye wana yo ndo kosambwa ozoprepare Stade de Martyr oprepare Zénith biso totindaki oprepare baspectacle ya minene bongo te oke kotouche musée Kindingu eza neti otouche banzoi ya bato balalaki na bango pongi banzoi baoraisonne makambo mosusu yo kei kotouche parce que monde ya internet wana monde wana ya bato ya makelele ya internet papa na bango ezalaka nde ken soko touche moko nga papa sikoyo na ye sikoyo parce que ozonga po bebisela musée Kindingu voyage ni na makasi ekosimba pete naluka na numéro ya petit musée ye moko musée Kindingu musée succès eleki petit na musée Kindingu succès eleki ale balingi sikoyo balia ye déjà avant ayaka apoto te boza mitema mabe boza pena mitema mabe bino boza pena mitema mabe awa tobenga ye moko musée Kindingu soki ayambi toyebi te soki akoyamba soki bakoyambela ye toyebi te musée Kindingu namoni na profil na ye moko atie photo ya président na madame na ma Denise bozomona bino moko musée Kindingu mwana présidence donc tobenga ye toluka toyeba soki information oyo tozwi ke musée Kindingu frère Mike Kalambai akangisi aza na parquet toluka kaka toyeba ndenge ekendaka kaka donc tobenga musée Kindingu frère Mike nayebi te soki olalaki wapi soki nini ezosala yo okende ofunda kaka musée Kindingu dans le vide boye nayebi te tobenga musée tobengela bino ye moko musée donc ye moko musée Kindingu toyoka ye naza père révolutionnaire père ya batutu ya YouTube okangisi moko toye yango bomonanga badossier balite ya kanda badossier bafivete badossier tout le monde aleka na internet soki bokangisi moko nga ifo nakota parce que nakootika yango te nga aza père ya batutu bosalela frère Mike Kalambai déjà bamessage ebele parce que
Muze Kindingu bazozela ye na poto na ndenge ya bablagi te. Vraiment kosimba te baje wana oyo bozoluka bosala toyebi baje wana bozoluka bosala wana toyebi baje wana. Bobike mwana batu bazele makasi na Paris. Mwana batu bazele makasi na Paris. Bolingi sikoyo boni ye bokanga ye na ba mama oyo bango ifo bakota ambassade mardi. Ben lelo déjà soki muza lali akokende te nsu ba makala mbriyema ba arate rendez-vous na ye ya mardi na Schengen. Loko wana ifo totele milango bozala vigilant tous les Gaulois lamuka bagolois bolamuka Muze Kindingu aza ya bino bolamuka pena makasi bolamuka makasi. Frère ayana ina batu awa na dibesa re na dibesa za koyinda mabe mais keba Muze Kindingu bazele pe makasi. Muze Kindingu bazozela ye na bagolois na ndenga basekite eza baje oyo totelemelaka te na biso Koffi Olomide eratielaka kisi nzoka na Jael biso Mutambu na aéroport totelemela Koffi na makelele totelemela Koffi na makelele Koffi ye moko ayoka somo alongola avis de recherche na tiaka na aéroport Koffi azwa makelele ke tika kisi nzoka tranquille tika Jael biso tranquille Koffi Olomide ayokaka. Comme yo frère Mike oza na besoin olala na yo pongi te. Ok. Tokolakisa yo ke place otie musa peza place banzoi bafanda te bele. Nepesi prophète Emmanuel Dodi bambote ebele prophète Emmanuel Dodi mosali ya Nzambe ya solo na Congo na biso. Prophète Emmanuel Dodi napesi ye bambote ebele. Donc awa tozoluka numéro ya muze azoyamba te. Toyebi te eske atikeli yango mutu ayambela ye bien numéro yango basoda bakangi toyebi te. Soki basoda namoni ekomi okipe seke muze ayamba biso kala mingi te. Namoni ekomi okipe seke numéro ya muze awa tokozwa ekala mingi te. Parce que un frère Mike yo outi na monda koyemba oyo osali église na mystique ya fourmi tozotala yo ndenge ozwambuye base aleo susu na domaine na biso osakana na biso ndenge ozwi basera bato ate awa okota te awa okoleka te awa frère Mike tokolekisa yo ata moke te tokolekisa yo te parce que esimba nango te awa frère Mike tokolekisa yo te couloir na yo ya koleka ekozala awa te couloir na yo ya base po batia oka zeniti na yo bato batia yango ka olukokanisa petit musée. En tout cas, awa ezala nde place na kodestabilize yo awa ezala nde place tokozongisa yo lisusu video ekozonga awa eza place ya masekite oza libulu ya banzoi bayaka yango bongo te fotuna nano fandisi bato ozotuna ti fandisi bato otuna te place na ozoluka baproblème wana eske eleka bien fandisa bato otuna nano Koffi kuta aza chauffement Koffi kuta tika bajaele so babi bongo yo sikoyo mafii na nini yango bafili yo ya grave oyo yo okanisa peti Muze Kindingu Alexis weti kuta azofinga héritier mapeka solo héritier asukolaka te oyo héritier azosali te héritier album esimbi te héritier wata kuta azokanisa Alexis weti te Alexis weti oyo azofinga héritier neti mbwa Alexis weti mpenza azonika héritier neti kamaradi na ye kofinga héritier donc na baparent héritier azofinga bango en désordre mais héritier wati atikali okanisa Alexis weti te bongo yo sikoyo frère Mike Alambai Muze afingi okute eloko te oyo peti na ngai Alexis weti degre azo héritier yebi okata suki te héritier azofinga héritier en désordre depuis héritier watana babotama nani mutu moko afinga ye neti Alexis weti te tomoni héritier akangisi ye te Alexis weti eyene impoli ya makasi azomanke héritier watanabe na baniveau zéro Muze Kindingu alo Muze ngai nani nga saper na ye nga mda na telefone tu wana ya asamba aza apakeli tu wana parke nani ya kalamu ya kalamu parke kalamu nanga fundira internet ezalaka nango mboka bajetor
Siko bafundi eko na frère Mike Kalamba. Wana muko tombolo. Oh, eza Ken Piana. Ken Piana sisi c'est bon ya. Yebi muzi aza petit nanga. Oh. On a un bigo, nga sa père na matadi tout ça là nae. Amna na chombo. Mais ça na sens moko te, ya na sens moko te. Ba yebi ke oh, ya na sens moko te. Ba bazwe lelo na tongo. Na tongo wana jamais repas bumba na to fanda e banini. Na sipo ko to mbule be jafo. Mbula ngote dossier à peine. Sikoyo, est-ce que Mose azuba avocat, est-ce que ba avocat fait rebaye? Avocat moko déjà et na nani na nano na travers nano mettre Ige Matadi. Faire abengie aller moyen soit kendaki apa la kindi nando mutina eza me ba ke samba déjà. OK. Si pas qui n'a pas batuna. OK. Qui peut sous awa et pas nani ba mettre kasi ba jamais le couleur ba bengie procureur à côté. OK. C'est par kakala moi. OK. Problème ate biso tozolandela yango oyebisa ye kaka Ken abengaki tolandela yango kaka makasi nzambe asala. Kitoko merci. Merci beaucoup, merci. Ouais, merci. OK. Merci beaucoup. Alors, bolandi bino moko confirmation pena ki Muse Kindingu aza pena ya kokangama. Je pense bomoni nde bino moko nde nazali kobenga ye. Na ozwa ete siko tozwi saper na ye mutu. Aucho yamba biso namoni ba appel ya Mathieu Bosch awa Mathieu Bosch pe auti ko rappeler biso donc il faut Mike Kalamba na pesi yo 4 heures du temps vraiment Mathieu Bosch bonjour. Bonjour. Mathieu Bosch nazo copier nini moko naoki bakangi petit Muse Kindingu aza parti ya Kalamu. Est-ce que bokomi kuna déjà? Oui, non, on a comité, mais on a vraiment arrêté Bakanga qui est Azakuna. Mais on a commis Kuna. Mais papa, et bon, Muse Kindingu a sala ba émission na e comment bazelika na ba moment où il faut asport ba ambassade de bayosa ele ba compte temps. Moi était bande ko luka banda lobby avec to tourner lobby mais senga ba lukisa e. Lelo indi mkatenga singa ke bakangi déjà donc voilà quoi. Siko ya salaki Mike Kalamba yango ni. Bon, ils ont eu dossier Mike Kalamba. Ceux qui paient ma match-up, ceux qui ne je ne sais pas. Donc, ils ont eu banana, il faut bailler bango. OK, problème exact matché. Merci beaucoup. Mais on a pesi frère Nabiso Mike Kalamba, on a pesi 4 heures de temps frère Mike soki nous a limité. Ba vidéo na yo na bakamba ba fifisi na bakamba ba joli ngana kotanda yo frère Mike lelo kolala te parce que petit Muse ndenga zawana azosala kaka musala na ye oyo batu nyonso basala na bokese nyonso donc elaki site le soki lelo boye bayina bakonzi ya bamboka kuna bobanda ko maltraiter batu non nga lobi lelo frère Mike na déstabiliser na concert ya Stade de Martyrs na concert ya Zénith soki Muse ti 19h toki Muse azali banda te frère Mike place otie makolo okotuna ngulu olela. Merci Mathieu Bosch tosola ta après merci donc bandeko na ngai ya Congo tokolinga te frère Mike aya komatela biso tina zolo tokolinga te frère Mike aya komatela biso tina zolo nini kela solution yo moko déjà avant biso to bandelo ba direct lelo na butu o nini kela solution petit Muse dégager à la libanda petit wana ifaya na Paris Adidas arena bana posa komona Muse bana posa na yote Adidas arena bazana posa bamona Muse Kindingu aye abeti pena biloko ya tona besoin biloko ya besoin bamona pena Muse pena bien scanté frère Michael ndio longola biso bilengi bilengi Muse Kindingu asala na